nakolela lisusu te kashimisho nanga choisi matata na rekritaka nako rekrite te bailunga bakoma bele bailunga msusu azepa la kose wana ilunga moko baza kuna koyebisa mutu ke foko bongisa koyemba amangaka mutu te être les gens qui voient que je suis en train de dénigrer leurs musiciens. Yanini yokomoluka vinanga sika nyonso na lukaka libere motema nanga na sakana lokola baninga ngana zelina no mwana mido shomba dalonda ba yabino yango donc mususu ezati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango. Congo Suisse Télévision, toujours au chevet d'actualité. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Carrefour. On est qu'un Carrefour, deux artistes autres, Yamaka, artistes, musiciens, scripteurs, comédiens et autres. De mettre vraiment ma solo au Italie, musique, culture, Yamboka Nabiso. Merci à Maître John, à partir à Londres et partir à Suisse plutôt. Merci à Noël Boyembe Orléans. On a pesi batu nyonso na Paris wana moni Zeboula na kata Paris en tout cas na créé na moni Iget Mokomo nzamba pambolisi kazali. Alors, j'ai un grand plaisir pour la première fois de recevoir sur ce plateau le Babengake, le musicien le plus aimé par les Gaulois. Il s'agit bien de Yailous, à qui je dis bonjour Yailous. Bonjour Jimmy, bonjour à toutes les Gauloises et Gaulois, gladiateurs. Apesi bango nyonso mbote apesi pe na patron na ngale patra nika bokoni na mbote donc sikazale donc yango wana vuma Jimmy ala bakara na kolela lisusu te kashimisho nanga choisi matata. Très bien. Voilà, merci. D'abord, il y a Ilus, c'est des États-Unis, Boye, Adidas Arena, bien que vous avez capté Adidas Arena, na Genève Arena. Ça, c'est moins bilan. Comment mouvement d'Engenini va tourner turbo salé. Non, vraiment, j'ai grand. Samba Mounene, année au mouvement, on a déjà année au na fita na États-Unis, na Chicago. Ngabna Nzamba Salanga Kras. À travers patron nanga les padres na boulot nanga na ko sala bien encadré par Ferregola donc na feta na feta déjà na feta na États-Unis après nous qui sous Paris après donc na réalisé makamusus on a ko baté des jours oui ata ya des jours ezaka Paris ata ya onyati le lolo byozongi ezaka ki okendaki wapi ezaka Paris donc na kende Paris nanga ya 12 jours ekoki ngai epesinga na makambo epesinga bilamba epesinga ba hero na lekina ba TV donc na timing nanga ya muke wana na timing nanga wana esalinga quand même bien na famille ba monike non ndeko na biso kendaki pe Paris ndeko na biso aux États-Unis à Paris ndeko na pe uti pe azap donc esalinga bien donc point bilan nanga vraiment positif en plus boulot zo kola patron nanga zo pesanga ba espace na ba album na zo yemba nazo vimba donc nazo kola na mosala na makambutu donc bilan nangeza pina positif. Alors OK, il y a illustre vraiment parenthèse avant que au la musique ça a été comment intégration na Katia Papa Hervé pour le lot kutana Papa Hervé vous étiez comment? Non, makambo solo sina bete trop 42 alaka mutu to yaka ko sa tester 42 alaka na sala tester sepela na ngai kobina na ngai abi avec le temps so travailler dire comment ndela ko milelo bo donc masolo nsina betango trop mutune na yite ko opesa parcours mais tuna ke est-ce que regrettera lelo non za kota les padres na regrettaka na ko regretter te ba regrettaka place ki makambo zo kende mabe ninga bot kotela ngana bo zo mona bana ke zonga tekanga go zo basketo go zonga biloko go Outalanga vraiment que mutu asa dans les bons, un bon tonton, un garçon responsable qui roule en carrosse, il s'habille très bien,
oyo eza baluva te oyo eza bastate oyo eza bastate donc montre ya bien telefone ya bien donc nzambe atia mafuta naza pembeni ya lepadre nika boronina donc na bien mpo nzambe alobake ata pesi yo mwa grâce mwa moke fo kumisaka yango mpo apesi yo ya monene donc mpo na ngai nananga bien. Ya Ilus okendaki Adidas Arena te, mais on a vu une autre personne ya Ilus na bapoto wana esalaki kitoko esalaki yo ndenge nini? Non, esalaki nga plaisir trop, esalaki nga plaisir mpona komona ke lepadre akreanga nga mpe na bota bana bato mo balandaka mpe kashe na nga bazali donc yango wana nde babengaka ke aza na eloko yango donc bailunga bakoma bele bailunga mosusu aza epa Lacoste wana ilunga moko baza kuna ilunga mosusu aza na braza ilunga mosusu aza na poto oyo abinaki bomonaki alongolaki donc bomonake biso toza bamarque déposé ya Ferregola atyanga boye bato bakomolanda mpe ngai donc eza esengo mpo na ngai eza esengo na monene mpo na ngai donc nakomisaka nzambe après so nakiti nakomisi susu le padre nika boronina. À part nzambe, à part baparents na yo ochaka Ferregola wapi? Bon ye skonda aza po monike nzambe asalaka à travers moto ye aza lumière na biso nzambe atia lumière na kati na ye po biso mpe toya wana tozala ensemble donc ye alimentaka biso po ye aza na aura ya makasi aza déjà na puissance aza na boulot so biso tozaka wana biso tozoya wana tozozwa ba éducation nanu tozoyekola mosala na aura patron na ngai na aura mpe ya biso tozokende liboso tozomona liboso bien. Ya Ilus, quand les gens disent bandeko bakolanda biso na poto maître John na Suisse bandeko belé Noël Boyembe na Orléans, lorsque les gens disent que ya Ilus azalaka très orgueilleux, très impoli, ça vous fait comment? Est-ce que c'est vrai ou comment? Non, wana nga na okela ngo kana munoko na yo ngai bato bayebi ke naza orgueilleux te bato bayebi te ke naza impoli te nga kote wana kokoloba koyebisa mutu ke fo kobongisa koyemba fo koyembaka fo kosalaka lit kosalaka ba effort ba vocal ekangaka fo kosalaka promotion ba vocal no ekangaka po moni ba leader na biso lelo toza bazana ba groupe babandana ba vocal babandana ba vocal babandana ba nzembo ti okomuni bavandi siboye ngana mangaka mutu te na yawa na finga mutu te na finga mutu te donc caché wana eza yanga iteke naza impoli. Donc les gens qui disent parce que son épisode c'est-à-dire les gens disent donc ça carrière. Peut-être les gens là qui disent peut-être ce sont pas des gens de notre côté quand même. Peut-être les gens qui voient que je suis en train de dénigrer leurs musiciens qui ne travaillent même pas bien. C'est un peu ça. Même pour quelqu'un qui écoute la bonne musique et qui m'écoute aussi, il sait que non, ces garçons-ci, ils parlent très bien. Parce que nous devons parler, surtout nous les musiciens, nous devons parler sur qu'est-ce que je veux dire, nos trucs, nos œuvres. Voilà. C'est ça. Okay. C'est pas si je dis, à ce moment, c'est mon Congo qui frappe. Est-ce que j'ai insulté les autres? Hein? Non, si j'ai dit comme ça, oui, c'est ça. C'est ça. La vérité de ce bon maillot. Oui, moi, vérité, il y a des fois, il y a lus. Au commis mounene, zo kobinate. Sotelinga, on a bien sali taille. Na yoka kabango. Mon États-Unis. Ah, bayoka na yoka kabango na sala katai. Si ko diminuer damaz na komo ba rep banzala donc na diminaka mais là-bas whisky pour le moi travail na yoka ka. Donc mutoyo balobela ke likambu ayoka kate yango mona bato ba demeraka na ba échec nga finga na mutu te ngai na caché wana ya impoli orgueil naza kuna ndete ya Ilus makino ezali mais ya Ilus a performé les sous côté à koyemba. C'est quoi le secret? Le travail. Tu m'as trouvé où? À la répétition. C'est ça. C'est le seul secret que nous avons. Le seul secret que notre leader nous a donné, que la répétition est la mère de la science. En forgeant, on devient forgeron. C'est pour cela que vous me voyez
Je suis... anglais, bête avant. Ah, my God. Bien. Donc, ngai nde na boy naza landa kande patron nga tisaka ngabi ya ilus bulo musala nde papa musala nde mama musala muto sala bango ba faire gola lelo bakomba le padre lelo komba millionnaire lelo bakoma donc ba intouchable donc musala kaka c'est ce vocal no sala kana ya liboso sala kana mouvement oh yani ko lo segi na album elambe bombi cicatrice ya nzoto na ngai motema ezipi bashok na bashakra yango kaka motema ekokutema mama etelemi na elongi na ngai maya miso etangi esali érosion na matama na ngai Fabrice Kitavu ya ilusa leli koko boduka na Paris noko Blaise Fumu jamais bonko maître de l'Ichamala yakesa chérie comme bomangai oro kapi mais kuimba kitoko boy danse kimia oh danse ko kima danse salio danse kima orchestre na biso so danse kimio oza okomi incompétent danse zali non danse zali danse ko kima te danse zali mais rap nde to bosaka avec cadence avec idée bacha concert bo monde na kata na kati c'est que vous avez pour nous se déchaîner ka okende boy zakani naza na moto ngana podium na santaka moto ela muganga ngana corps donc wa maka mwanzambi za mtu ayibaka ngai normalement boye normalement physiquement boye na yibaka tende nzamba kilanga mais tant na mona ka population na zaliboso bato na santaka force mona kati na ngai betaka na kumaka bête de la scène ako na kata na kabilamba na se déchirer na bini danger na bête ba shit donc spectacle vraiment donc c'est un peu ça. Très bien. Toujours qu'est-ce qui fait la différence entre Ferregola, votre patron, et d'autres musiciens? Ce qui fait la différence, c'est Ferregola, c'est beaucoup spécialisé dans des chansons. Hein? À Yembaka, donc depuis de la carrière naye batala ke se perfectionne azokola na koyemba tilelo azokola kana koyemba yango ya nini yokomoluka vinanga esika nyonso na lukaka libere motema na nga na saka na lokola baninga kana zali nanu mwana midoshaumba jalondaba on a sérieux on vocal ekanga ozomona donc abandaki na ba vocal yesu na donc mutu normalement solingi carrière no ezala bien le bengo pe leader faut banda na ba vocal ekanga ka et touchaka ba tout un peu ça komata. OK, alors ce que Papa Hervé a pesibino chance, je crois l'album prochain Borozala na moto na nzembo naye tout ça. Comment vous avez trouvé ça? Donc c'est une grâce hein? Ouais, merci Nzamba Pambola patron ngai Ferregola na wonyo so sala na ba vie na biso carrière na biso merci belé na ko pesa biso banzembo na motema oyo zaka nango papa ya umonaka to ko kende ko musika na wetu zaka pembe na donc merci belé pe na ndenga groupe hein to pesa bina merci belé na patron na biso na kanisi wa songe pour na biso vraiment ko pesa biso banzembo donc merci, vous l'avez pas PC Belé, à Baxé Belé. Un titre album, tu habites hein? Non, ça viendra. Ça viendra. Ok, tu comme na souka moment de la fin, moi bambo te bande ko to bande. Bande ko nga Pablo Escobar, Muyandos, 3 fois Zambé do mavanga, maître PDG Gidel Mangi, maître de Lichamala, et Nick Josué Kakoudi, j'aime bon coup. Koko Boduka, son Altesse, Berado Prince des Amunda, Mama Odette Chibambe, femme d'affaires, Léopard Nkachama, Lydia Chombo Petit Jésus, na Pessimbote na Célestin Masekini, na Québec, na Pessimbote na Héros Adèle na Paris, Yves Bonga, Yachirigola, na Pessimbote na Bafantik na Ngatu, donc. Je vous aime. Il y a eu le de fond il y a orchestre Moussa Bank ça va Azadi. Ti Azati. Azati hein. Azati. Yendo Bank. Azati. Ngana Bank ça pour une vibration à voix.
ngana ko bando ko awo na sawo me sona bando vibrer na cede shanaka so chanteur mo azamu ni bo akota kanchuma ngas kuna tutaka ba donc na vibara skona ndingana kaboy repe bandie donc nga bangisaka makasi. Merci beaucoup parce que vous accepté l'invitation en tout cas malgré aux vraiment la répétition tout libéré kenayo. Madame messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Le plaisir est arrivé pour ngaya koyamba ya Ilous ozali moko ya ba musicien ya Jet 7 en plein répétition bon pambo la bino bo s'abonner massivement maître John en tout cas bo s'abonner ceux qui disent bazongte ngala bino tokutani prochainement. Ciao. Yabino yango. Donc musu se zatie. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir ma solo ebele, boko mona makambo ebele donc sepeli sabino et longola bino ma ba souci banine. Donc site na bino yango. Boyoki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous.